Mbote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona changement de mentalité. Bato bayebi mama Nicole Moisanza ebele bisusu bayebaki ngai kala na ba video ya ba conseil. Mais eza pe na bandeko misusu bayebi ngai na makambo kaka ya poso. Ebe eza na bandeko misusu bayebi ngai na aspect ya makambo kopesa conseil ndinga komela maki. Alors, lelo vraiment na ye kobakisa implice toujours et pas ya baboni nanga. D'abord na kobanda kopesa bino nanu merci beaucoup. Et puis merci na baboni oyo pe na monaka ba commentaire na bino, ba message na bino et komaka vraiment merci beaucoup. En tout cas bandeko oyo emsu boyebi nga na aspect ya makambo poso, mais ngai mama Moisanza mama Nicole ima caché na nga na banda na makambo kopesa conseil. En tout cas bandeko na 8 ans mingi ya koyoka bandeko ebele na YouTube na makambo ebele ezoleka na communauté na biso. En tout cas ebele tango boyoka ka ba conseil na YouTube eza pe po efungola bino misu biso nyonso tu. YouTube koko fungola yo misu, YouTube koko fungola ba porte na dans le sens que olandi mission to sali connaissance. Donc, réseaux sociaux, ils ont permettre vraiment de essayer un peu de découvrir comment mon kilinding les a évolué. Et puis, bah vidéo mingi, beaucoup de bande comme ça, azo bibisa lisola mutu, to likama mutu moko boye. Nyo soto eza po yo po o teyama. Omoni, ozwa implice ya conseil. Implice eza kaka te, okomona mutu, emsu mama Nicole kolakisa gel douche te. Même na ba vidéo monsieur Mateya eza ko aider. Donc aux yeux ya malamu ya mabe obwaki. Alors vraiment na ye pona ko pesa quand même point de vue nanga na makambo eza koleka. Mais lo mona ngai ko ba la communauté na biso ba mama mingi bozota la biso batosa ka ba émission. Mais biso nyonso tout mutaza parfait azate. Toza ba parfaité, toza pe na ba erreur. Entre-temps, a Congolais mingi, bato basalaka ba émission mususu bayaka pe na ba double face. Congolais linga vérité. Parce que mingi balingaka vérité te. Soki par exemple que mutu azosala mabe, omona ozoyoka mawa. Mais yeba yango nzambe mutu asali loi, alobi ke mutu akobuka o azolona. Tango mutu wana koma akobuka mabe, en tout cas, etalaka nzambe te. Yoko koyoka mawa te po basali mutu mabe. Mais mutu ba osala ye mabe. Soki total tozongi sima. Ye moko amitali. Est-ce que ba le passé na ye asala pe batu malamu? C'est ça le problème. Kolinga koyoka nanu mawa te. Soki likambo ekomeli mutu. Mutu mususu emso azo buka o ya loni. Alors lelo na ye na aspect ya kubakisa implice na kati ya communauté na biso na makambo o ezoleka précisément makambo ezoleka za mingi o nazomona bandeko bazobetela ngo sete et puis nazo na kozala vraiment hypocrite te ngai nga ko encourager surtout musala muninga soki omoni ke muninga azosala musala na ye malamu. Mamu national azaka na Afrique du Sud na temps ya kolanda ba vidéo na sur affaire ya Janina Labrine. En tout cas les deux personnes oyo Janina Labrine boza batu oyo ya kolukelo nyanzambe na bosolo et puis ya kotia ba vie na bino en ordre et puis ya kokende pe ko se réconcilier ko senga baninga o bosali bango mabe pardon parce que Bible le dit de pardon c'est une puissance qui libère. Net to zuka ya Labrine tala moi si tango zo mobali ya ndeko no moi si yeba fondement ya bolingo na ndengo construire yeba mobali wana pe mwasi mususu akoya akoyiba ye. C'est comme ça karma ndenge ezalaka. C'est comme ça malédiction ndenge ezalaka. Labrine oza fi moko na kati ya vie na yo otikali kozala honnête to sincère na yo mon côté. Quand on va sincère na yo moko eza conscience na yo faut tala gauche à droite ezolo banoki en tout cas naza bien na yibi mobala mutute na kose loko boite na escroquete. Nga vraiment na ko peso conseil na oyo tout parce que moi na carte internet na biso
bino pena bato bosala ba théâtre ba misusu soki bandeko misusu bapesa bino baconseil ya vie ekomaka ngai napesi bango bamatière ngai naza star baloba kaka ndeko bozwaka kozwaka vie na ndenge ya maseki te. Nzambe aza camarade na biso te. Mosusu ozotanga koma nzambe me na misala oyo ozosala ezocorrespondre te na mwana na nzambe. La bride oyokisa mao motema pasi. Il est temps ya kosenga même mao pardon parce que pour chemin na yo ezala bien. Et puis éviter relation na yo oyo ezokobase ezala mobali ya moto. Mama ozana bana basi. Même Bible ezoloba malédiction ezokita en génération à génération. Ngana lobaka ngo toujours mama waza malamu akotambola malamu mpo bana na ye lobi bazala bien. Tango ozotambola mabe mama ozokangela bana na yo nzela ozobloke bana ba progresser te bakutala pe na mibali ya bango moko te bazala poser na relation na bango te. La bride sala très attention oyo eza poto ye ebele bazanga kimia ebele même balelaka me place oyo misuni ezali miliki ezali na frigo place oyo mpe mso akokozwa bilamba kolata ndenge alingi me azolela po ani azolela parce que manque ya pédicure. Pédicure eza kotambola na l'honnêteté, kotambola dans la vérité, kosala moninga mabe te parce que eza na kati ya 10 commandements kozwa mobala mutu te kozwa mwasi ya mutu te. Ma sœur, en tout cas oza kosala semblage na yo moko na miso ya bato me na yo moko oza komisala semblage parce que ozopesa image oyemba banzembo nzambe oyebi nzambe mais mpo na nini semence oyo ezolata yo ya kokende kozala kodétruire relation amoureuse ya baninga na mao osali yango. Et puis mpo na nini oza kocontinue vie oyo ma sœur soki ezali misusu nde bozaka na baafrike kuna na batéâtre na bino bokotaka to basukolaka bino ma sœur. Il est temps aussi ya koluka elongi ya nzambe ezala bakisi ezala basukola ezala bapesa yo mafuta ezala bapesa yo poudre tout eza ekopase eza vanité de vanité. Alors kobanga nzambe eza plus important mpo nzambe akoki kosukisa yo. Nzambe atosali mutu mabe me chaque chose a son temps ma sœur. Et puis zala mama moko oyoka bana na yo mawa parce que bazokola soki oloni bien bana no mpe bakontinue vie na bango bien génération na bakokolo na yo. La bride oza fille moko oza innocente te oza fille moko en tout cas bafio baza oza fille moko oza briseuse ya mariage ya bato. C'est pas gentil ma sœur, c'est pas bien. Tala mwana mobali oyo na mwasi na ye ndenge bandeko ebele baza koloba ma sœur c'est pas bien. Soki ezali esprit oyo elati yo oza na droit ya donc tu dois demander même délivrance devant nzambe koluka même basala nzambe trop tard eza te. Nzambe aza wana toujours mais répands-toi à l'abri, change vie. C'est pas bien oza jeune oza pe na ba qualité nyonso to po na nini oza désespéré ya kokende kobima na mibali ya baninga. C'est pas bien. Ozomona yebango basi to o bazoka mibali ya baninga ata oza na copine azosola no akobando banga yo kotika yo na mobali na ye. Ma sœur ozomi pesa image ya mabe. Nga na sepelaka te na bafio bazoka mibali ya baninga jamais na bafia bongo kutu koza musika nanga parce que eza bien te kokende ko détruire couple ya baninga. Et ba couple o ba construire yango emso yebite na tango apasi to na tango bisembo. Il faut senga même mao pardon parce que ozala même ngai po na zaka na habitude te ya koya kosala ka ba détail trop ba nga na zo temps mingi ya kosola na mao na solo la oui na mao a expliquanga makambo ebele sur yo ma sœur. C'est pas gentil. Mutu azwaki yo ozwa na ndako na ye mais otika ye na ba blessure moko maloba ya mao ekolanda yo ma sœur. Même Bible lobi malédiction sans cause eza ni naissance de vie mais avec cause eza na effet. Ba wi baloba mabe na yo bakuto na ngote. En tout cas mobali na yo sikoyo papa ya bana na yo nde biso tolobaka na lingala Jani. Oui. Ye aza tonton moko papa Jani. Oui. Récite bien. Mobali na yo papa Jani. Vraiment de qu'on a vu sur mobali Jani. Ozo vivre eza karma.
En tout cas, na zui ton mingi ya kolanda vidéo, explication ya notre sœur. Mon frère, oza mutu moko, isa edelo. Oza mutu moko, o détruit ba vie ya bana basi. O détruit ba vie ya bana basi. Bana mibali musu bakanisaka. Soki azo changer basi, mususu oza gangi, mais ozo yeba teke. Mwasi abotaka na douleur, bino bobotaka te. Kolela ya mwasi wana, eko freiner banzela nyonso ndeko. Ça sert à rien. Yakoya kobelela, la brine abwaki nga libanda na ndako. La brine azaki fi moko te oyo il fallait azala porter bonheur pona yo. Non. Déjà ye moko chemin na ye azana kati ya ba malédiction. Na kati ya ba réclamation, ba condamnation, ba parole ya bato. Na muta mema abengi atinda na Turquie akataki relation malamu te na ye. Na brine. Vraiment vie bozo sakana nango. Vie oyo bino bozo sakana nango mais boti bana na mokili. Bozala quand même batu moko ya motema ya bien pour na bana na bino. Kobongisa vie moi neza ko tiele mbongo na banki te. Kobongisa vie moi neza te que non ozo latise bilamba tozo kangi suki te. Non, c'est ta vie ya ngom teza vie ya moi na yo. Une fois yo ma ofuti masumu wana te mais mwana na yo bana na yo abasi la brine. Ezala na mobali na ojani. Boza bana na bino bo construire bango na mbuma moko ya mabe. Relation na bino eza relation moko mabe, diabolique. Relation moko ya ba mosinzo. Et puis bana na bino baza bana moko ya ba mosinzo. La famille, ba abonné bandeko na biso, au moni tozala ba sentimentaliste te. Il faut pas lelo tozala bandeko na biso boza ba abonné, boza ba fan. Il faut pas koza la fan. Ko sala bato basala ka baninga mabe. Baza batu moko ya ko expliquer bango ke non mabe bazo sala comment ba danger na bango ndenge kozala net la brine na jani ata la brine ndenge za wana mwana mobali wana akozala na epe erete na la brine parce que la brine aza fruit moko ya mosinzo. Oui, aza mwana mwasi moko aza porte bonheur te. Oh Bible eza koloba c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Papa Diani Faye, répands-toi. Senga ba ata maoko senga pardon. Senga bandeko wana basi luka ba numéro na bango. Soko ziongo manfu, kolela na bango. Maloba na bango yango mtezo kanga yo pe vie. Ndenge pe bantika ye, ndenge pe bandeko misu bazolo ba mukando za na ngote. Misusu na poto wakoloba mukanda nde ezani. Non. Ezaki moyen oyo koko aider même akeni na ba Afrique wana mais akeni na tetala. Nzamba yebi pourquoi azo permettre te. Nzambe na biso asa loba bi oyo mutu azolo na kubuka. Bino mibale relation na bino bo construire ngo na ko blesser mitema ya bato. Ata la brine oza na mukanda mais tala eloko zangi. Ozangi libala moko ya ereze. Ozangi mobali moko ya ere. Donc azala ere. Donc yo pose la ereze. Jamais koya parce que Nzamba lobi pardon c'est une puissance qui libère. La brine kende kobongisa. Misusu bakoloba mais ndenge za ata soka senga mao pardon. Est-ce qu'il faut akoyebisa soki asenga mao pardon. Même la brine akoloba ye moko na ba vidéo ki mao poma na senga e pardon. Mao pa koya koleka un jour akoloba ki la brine asenga nga pardon abike nona limbisa ye. Mais soki bandeko bazoloba kango asenga te. Diani Faye pe ndenge moko. Diani osakani na bana bandeko basi okosi bango olinga awa mabe osala awa mabe. Omoni sikoyo humiliation. Omoni karma. La brine oyo essayaki ko abandonner mao oyo azuyo dans les néa afani na yo. Mais est-ce que batu misu bolobaka obala ta soki ba souffrir na mwasi
soka abongi akokelinga mwasi mosusu eza lokuta eza na barelation mosusu mama mosusu babanda na bapapa mosusu na ntango ya pasi ti lelo mpe bakolisi bana na bango epuis bana na bango mpe bakoli na bakoko mpe bazali soki mobali wana aza malhonnête aza escroc yango nde akomona ke naki olingana nga fi oyo eza na bato bele toza na bango na mokili baza mpe bareconnaissant bazali ezala basi bareconnaissante ezala mpe bamibali bareconnaissant bazali la toza na affaire na baescroc toza na affaire na bato oyo babazaki relation na bango na mensonge na escroquerie na infidélité. Normalement Diani omoni mwasi ntango ozwi ye na maboko ya mobali mosusu oyo akabwani te akosi mobali wana mpo na yo yeba ngo mpe yo mpe akokosa yo akokezwa mobali mosusu. Normalement mwasi malamu kozwa ye na maboko ya moningano mobali te linga ye yo moko ndenge moko mpe mwana mwasi kozwa mobali ya mutu epa ya mwasi na ye te parce que mobali wana ntango aye kolinga yo aza na mwasi na ye epa na yo mpa kozala infidèle akokende mpe kolinga mwasi mosusu me aza na yo parce que yo moko ondimi alinga yo entre temps akosi mwasi na ye omoni sikoyo labri ntango Diani alingaki yo yo yebaki mpe ondimi na mao azalaki me bosali mao bien te botiki ye likolo ya nzete me ntango boye na Diani yo moko bandeki komona mpe koma Diani mpe azotrompe yo azozwa mpe basi mosusu yango mpe Diani yo mpo omoni ndenge la brune ozwaki ye batindi ye na Turquie ase défoulé me yo oke kozwa ye na place kutoloba la brune papa ya bato mobali ya bato en tout cas relation mokabwa na calme senga ye bamerci idée wana kutu bozalaki mpe nango te bozalaki na idée ya mosinzo c'est pas bien yango nzambe alobi oyo moto azolona okobuka jamais oloni manga obuka madesu jamais oloni kwanga obuka loso non omoni nde bozobuka omoni bino nyonso mibale même na niveau ba live bato bosala bino mutu moko tazobake o aza malamu o aza bien non tout le monde tozoloba na côté na ya la brune na côté Diani boza ba malhonnête na vie boza sérieuxté vraiment il faut bosala effort ya kotia vie en ordre et puis ya kozala reconnaissant et ngoloba te moi c'est so bo souffrir na ye lobi ne boko continuer te non biso to fa na fa na mobali nanga ato bandaki ndenge nini po to koma na eboyi en tout cas na vie ezo senga ki sérieux Diani oza papa mukolo me otamboli mabe esprit ya koso po ozo kisa basi là je sais pas parce que ba témoignage ba vidéo o ba ndeko bazo bimisa ba bilo miso ata ba koloba o ba congolais ba bamba makam non surtout ndeko na biso mwasi oyo azo pesa pedia ba détail na ba précision donc vraiment mon frère otamboli mabe en tout cas ozaki ko sepela tango zo sala bande ko basi mabe mais na minute opé na conscience no bike libabe o babenga mbasu na yo ya vie na yo eza yo moko yo mo muto mibwakela mbasu ya kozala stable te ya kozala mukanda te entre tous mona bande ko no musu ya ba jeune ya ba théâtre bazoya baza na mikanda bakomi kozonga Congo, Paris ou Belgique ou Suisse, mais yo, osana mukandate. Pourquoi blocage wana? Pourquoi la brune a eu blocage wana te? La brune, ce qu'il y a blocage, n'est pas côté instabilité à relation amoureuse. La brune, ça a très attention les apoto. Keba na kolinga bibala bato. Okoya ko kata yo mbe, ko kata yo gilette nelongi. Bakoya ko kata yo loko moko boye. Bakoya ko zokiso pota, bakoya ko chombeli. En tout cas, ça a très attention, maman. Ozwaki Diani na maboko ya mao, mais yeba ngoza na mwasi moko te ya poto. Ako ninga oya ko botola mobali na iboyi. Ndeko mwasi, il faut ça très attention. Bate la bala na yo ou soit tika mibala batu linga mobali siko ko lingo tuna ye. Obi est-ce que oza marié, to oza célibataire. Mindele pe bazali ma sœur.
sur eza basukola bino so eza kisi répands-toi kobanga nzambe eza très important mama tout est vanité après nyonso oleka nango en tout cas la famille na suki awa oyo ezaki juste conseil parce que omoni nga nasala baémission ya kopesa mpe toli ya kobakisa implice parce que nazwi temps mingi ya kolanda situation oyo bandeko bazomérite quand même ya kopesa bango conseil comme il faut et puis bamama na biso ebele na bapapa na biso omoni lelo bato ebele bazofuta bamasumu d'une manière d'une autre soki omoni motu na pasi même Félix Wazeko aloba lisese moko oyo kowela na kosunga ye te Félix aloba soki omoni moto ayibi bible tika place akei bible nakaka ekute koteya ye bato mosusu tomona bango na mokili bazosouffrir bango mpe basala baninga mabe ekomi mpe ifo arécolte mabe na ye eloko olingi basala oyo te kosala moninga te ntango ozosala moninga mabe yo mpe mabe wana ekorattrape yo même après 5 après 10 ans après 20 ans yango ndeko na vie éviter kozala motema mabe éviter ndenge eza wana kosala baninga mabe chaque chose à son temps l'abri na bandaki kosepela mais lelo mao akomi na vie stable aza na mobali na ye moko mais l'abri sikoyo ye wana akomi kokende kotia trouble koswana misusu toyebi te mwana mwasi wana mpe azozela ye na point moko boye asambwisa ye nyonso tona pourquoi parce que asala mabe mais ntan na ye koki ya kofuta en tout cas vie ya bato mibale bandeko ete ya biso il faut pas kolanda vie ya bato aboye parce que lobi oyebi te soki yo ofuti yango te bana nayo bakofuta yango en tout cas nzambe azala na bino bandeko nyonso bolanda video oyo en tout cas merci beaucoup na babone na nga botia bacommentaire na bino mosusu naza mpe na besoin aussi ya kozonga ndenge nazalaki kopesa baconseil na nga eza kaka te nakangama na eloko moko aspect kaka makambo ya poso te mais makambo mpe ya kopesa baconseil oyo ezali vraiment caché na nga ndenge nabimaki nango bosabone na compte na ngai pe ya Moisanza eza toujours na YouTube kuna pe ba vidéo ya ba conseil pe ekobanda ozala pe kuna mingi merci beaucoup la famille tokutani prochainement merci.